Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyonso ya Alpha Kitchen. Tikete kimi ankolo ekuta na mabota na bino. Soki zamba liboso zolanda ngai kobosa na te, ozo mwa minute s'abonner. Nzambe aozanga kopambola yo te. Leno okelamba o ezali mabundu. O eza mabundu na bozo mwa na saisonné. Na saisonné na black pepper, na tie mungwa, na tie fish seasoning. Donc ail à poussière nde na saisonné mbisi nanga. Donc eza recette moko eza elengi pe na kolia mais bolanda ndenge oyo na kosalela yango na moni ke pona ta na saisonné na laksa ndenge ni so osukola mbisi osukoli mbisi no na citron na mwa mai moko ya moto te ya moto makasi te ya mwa tiède mais osukoli mbisi no bien ovandisango etani mai après osaisonné mbisi na yo. Donc sikoyo na obanda kokalinga mbisi na ngai après to okene loko moko moni na laksika mbisi pamba na laksi bablo musutene na tiaka mais bo mona moko ne na bana kotia tango bozotala bozangisa te ko s'abonner bo like bo share ndedo bo pesa baninga mususu kotala ka yo moko te likambala mbabomba ngote lakisa pe baninga mususu pe bakota ba découvrir makamni nezo likana kata Alpha Kitchen bolanda zocha mbisi na biso na kalungu mbisi na biso ekalingami bien yango yo sikoyo tozobanda kosala o ezali sauce na biso po tosala mbisi totie ail na tangawizi ail na tangawizi na biso totie matungulu totie mwa banzete na biso ya tani totie na kati epesa pena supu elengi tout la mbisi tene ezalaka bien kamati mix pepa na biso bapoivron totie tovandisanga moke etoka totie mwa ketchup na biso kaka moke kaka po tia supu mwa sukali moko boye esalaka pe bien mati kibi na ngai ya fish natieka moko so natie moko po mbisi pe na saisonaki yango na mungwa totia mwa soya sauce na biso mokie oyo supu na biso ekoma mwa moke mwindu tobwaki mpe mwa pilipili na biso po esala sauce na biso elengi tobosani te mwa muscade mokie po totia mai moi fait oreiller pour totala sauce na biso na ezotoka totie mwa mateka totia pe sauce goût
po tozoke kotia mbisi na biso na kati. Ya biloko nyonso sikoyo ekota na kati ya mbisi. Tosika ka pendant 10 minutes après topangi moto biloko na biso ebeli. Tozotala biloko na biso, wow, biloko na biso ezaki mbisi. Ya soki nano lamba na boye te meka ntuka nayebi ke osepela nango. Mbisi na biso ebeli, moni sauce ya pena mwa moke kilo. Okolia yango na kwanga, okolia yango na semoule, ndenge olingi me mingi penza na loso vraiment ou bien mbala eza pene elengi mingi. Yango wana oyo ezalaki tomeka mungwa. Tomeka mungwa na biso ekoki. Mungwa na biso ekoki. Mais tango nyonso nalobaka eza ndenge oyo olingi biloko na yo ezala. So olinga mungwa mingi te otia te. So omoni ke olinga biloko na yoka na mungwa obakisi mwa all purpose na suka ndenge natia mungwa nange ekoki. Mais nazotia mokie po mwa mbu wana lisusu ekota na kati ya mbisi na ngai. Tokangi na biso moto, kamati mwa baseleri na biso totie na likolo. Siko tozoke na servi. Tokangi moto, ok, servi biloko na biso. Tokomi na biso na suka na recette na biso ya mokolo lelo oyo ezalaki mabundu na modelo na saleli yango yaya na ebisi yo eza pena likambo. Kende kaka mbangu kosoma mabundu na yo meka en tout cas okomela ngai. Donc omonde natie matungulu, natie pilipili ba poivron na mixé, natie mwa soya sauce, natie mwa ketchup. Mingi te po ekozala sukali makasi. Donc nde na lambi oyo ezali recette na nga landa, en tout cas ozala desi te. Yango wana tokomi na biso na suka na émission na biso mokolo lelo. Bozangisa kosabone te, bolaki, boshare, bokabola ba commentaire, en tout cas ça la penza bien ezolakisa pena ke musala nazosala ezali ya malamu. Bokomante, botala pe ba video oyo seleka. Bon, continuez toujours kotala. Nazosenga merci na babone nyonso oyo bakoti ya sika na kati ya Alpha Kitchen. En tout cas, boza welcome. Nzambe nanga apambola bino. O recette na biso mokolo lelo ezalo ko kolia ngo na kwanga, kokolia ngo na loso, kokolia ngo na mbala. Semoule na yevite eso dépendre na yo. Mais le quoi totie moi eloko moi ete moi sukali moko don yo moka mtoko yeba. Soko yiko liango me, en tout cas na iloko nyonso kokolia nango. Detolo ba makamalamu yumela rate to suki pona video na biso mokolo lelo oyo ezalaki ya mabundu. Nzambe nanga vraiment apambola bino, mabota na bino epambolama. Merci mingi wana tomona na video ya mbala sima. Bye bye.